aimé parce que Dorcas santine to beta qui du soto solaki Dorcas a se retrouvé que Adana Zemi ya mobali ya yana asala nini bien aimé to la nanamba obalana te boyo kana makam ye moko Dorcas alobaki na micro na biso constant. Moi je pense que la étape où tout comme en ville, laisse-moi d'abord te dire une vérité. Mobali wana non seulement là au père m'a bien madame. Vous comprendre? Si c'était la consentement à mon bani moi sina mobile et que bandimani bami le wele la maman va salir ma bango, ça pouvait être autre chose. Mais du fait à droguer parce que c'est un viol. En propre terme il a violé parce que la femme l'a fait pas par son propre consentement. Donc à violer et après on violé à tuer encore. Moi je pense que c'est très méchant. C'est très méchant et ce n'est pas loin de la sorcellerie. On n'a pas fait la pas ça et ça pas d'autant va violer qui. Donc moi je dirais avant ma route il y a les Français qui disent advient que pourra. Aïe dit sa soeur maïe avec les scènes à moins qu'il y ait ta petite soeur avec la bonne mobile. La soeur avec la bonne mobile qui va violer, qui va violer à solo, va donc qui aïe dit sa soeur maïe vérité à bombarder. Parce que au fur et à mesure à bomba. Ceux qui a bombé quelqu'un et que bon condamné à exactement à vivre le mobile, la soeur maïe. Ça va encore créer des problèmes. Vraiment très touché, docteur Ayebise que Adan arrêta ya mobala yaya na ye mobala yaya le bike alongola zemi wana yaya na ya yebate yo monindeni papa oyebi lisolo bien admina mais parce que Dorcas santine to beta qui du soto solaki Dorcas a se retrouvé que Adan azemi ya mobali ya yaya na asala nini bien aimé to la nanamba obalana te boyo kana makam ye moko Dorcas alobaki na micro na biso constant. Maya misunangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga na kanga ite atangai na zangi bapota o ya mote mananga okausi yango Yesu nazalati otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te ntango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisa makolo na ngai esika basusu bazinda na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso tout bozali connecté bozola na biso te partout bien aimé na meilleur suite na biso la voix céleste nzela lola esika bonzambe ekitara na loye mona malope na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto kwaye lisusu wapi bien aimé je crois mais que boyebi di solo yo ya ndo na biso Dorcas to yambaki ye to sala pe ba émission na ba ndo na biso ba invité na biso ba yaki wana bien aimé to mika ko sa analyse sur les camo ok Dorcas leki ya mwasi mobali ache donc mobali yaya na ye ache Dorcas zemi abengisaki na bureau donc bolanya liso un réalisateur Jonathan ache la biso extrait moké bien aimé parce que Dorcas santine to beta ki liso to solaki Dorcas a se retrouvé que Adana zemi ya mobali yaya na asala nini bien aimé to la nanamba obalana te boyo kana makam ye moko Dorcas alobaki na micro na biso concernant mobali yaya na bien aimé et on se retrouve toujours après. Abotinga za mbujima ina bon mama ya ndeko na mama ndiko nanga akufa oui bon mama nanga mutabuko la oui
Étant donné na bureau, j'ai pas compris soit à Tchèque ngani na verre, subitement on a commencé à vertige, ndé na lamuki na se retrouver pe na lambate et na tuni ya singa et il aurait c'est comment qui s'est commis donc on a couché ensemble ngana yeba quitté. Na meli peju ya ndo sa makambo anda ko sa nanda ko zela et après na se retrouver na la kisu na bilambate. Je me suis étonnée na kamo bon na zaki na bilambate na tondé na komi boy. Na moni payé, il s'est déshabillé. Na tout dit mais qu'est-ce qui s'est passé là on est commis oh et ça oh yo moni tu me plaisais depuis longtemps on s'est payé sangai et j'ai fait ce qui m'est venu à la tête nga pe na comme on a dit kolela a comment bonde la ngai non on s'est payé sangai na s'est payé na mingi na limpeyo to comment ozana yo abanga kiteke okeno funa pas grande sœur non azaki na kimi azo juste koyebisa ngai que na banga te nyonso eleka nango bien nakanga kaka monoko na lobele côté aopesa ngai nyonso oza nango besoin. Bon après ça azo continuer kokomela ngai azoyebisa ngai que non alingaka ngai toujours topasi na biso vie ya bien akosombela ngai soki oza nango mposa mais nalobaka eloko te na grande sœur. Est-ce que oyebisaki grande sœur te nayebisi nanu te oyebisi grande sœur no te na likama bon en fait nazobanga nanu réaction à grande sœur nanga soki ozala ndenge nayebi te soki akondimela ngai parce que grande sœur nanga vu que nde namonaki alinga mobali na ye mingi eske akondima réellement que mobali na ye moto asalinga eloko wana olobi ke ozobanga ke oyebisa grande sœur no soki akondima yo grande sœur no apesaka confiance te est-ce que omoni te ke yo mpo okoti na jango ezaki te ke nakoti na g nazobanga nde réaction na ye vu que toza maman moko te toza papa moko bon nayebi te mpo na ye akokanisa yango akozwa yango ndenge nini toyebi motema ya motu te aza grand parce que nasambelaka d'abord je suis chrétienne nakolinga te nabima ya mobali oyo aza ya mobali ya grande sœur na ngai eza lisumu na miso ya nzambe oyo ekomaki ezalaki na volonté na ngai te asalaki yango nazalaki na se ya pongi atielaki ngelo nayebaki te ezoculpabilize nga mingi na makambo asalaki donc naza na kimia te toza na kimia te soki ofune pas grande sœur no te ozwi eloko asali eza viole na mboka na biso oyebi ke bakangelaka mama mokonzi ya mboka apesa kuti 5 ans na moto oyo asala viole abima na mwasi sans ke mwasi andima aforce na makasi aza na 5 ans na prison oyebi yango non oui nayebi yango bongo ozwi tikanisi te ke okende reporter plainte bon nde naza boye donc naza limité naoyeba te nasala nini nsima mwana okendaki ke okutana docteur mo oexplike amerana koexamine bien soki peut-être eza mikoti to te te namoni mpe na médecin te après makambo wana soki lelo ke ecoïncide ke ntina abimaki na wana ke zeme kote réaction osuka neti ke na ebandebo ozobanga koyebisa grande sœur no okosuka ndenge bon mote ke okomisa likambo wana kaka mpasi makasi bon nayebi nanu te nazo espérer peut-être ke ezemieya. Voilà, bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien-aimé dans les seigneurs et si maintenant to ya koloba kenzama boto kwaye le sosuba puis eza vraiment pas si makasi bien-aimé bolandi lisolo ezalaki na onte donc azo banga koyebisa grande sœur na ye o akogangela ye akondimbela ye te azongisa na mujimai parce que Dorcas alobaki vérité te abomaki likambo yango na motema bien-aimé parce que na minute o Dorcas azuizième Bible ezopekisa avortement eza lisumu bien-aimé Dorcas siko na minute oyo akosala nini abota mwana aboma komwa tata na ye o Dorcas asali eza nini bien-aimé dans les seigneurs eza vraiment pasi makasi na bamibali oyo ke bazokoka kogérer basentiment ya bango na bango ya buzo bate bien-aimé mais to meko bien espérant kasongo oboyebi très bien mwana mayele aleka pe na émission na biso kala akomeka kobesa biso likanisi na ye concernant point de vue oyo oke boyebi très bien un journaliste très compétent espérant kasongo aza déjà en ligne. Shalom l'homme de Dieu. Alors, Papa espérant kasongo
tozwa okala loleka na émission na biso mwa kala bande bazola nord de partout tokota koyamba elenge moko ya mwasi moko oyo ayaki kolela na micro na biso adana na qu'est-ce que c'est donc adana na équation abana kozanga eloko nini akoki kosala oyo ke mobala ya ana abengisaki ye na bureau atielaki eloko na masanga na jus ase retrouvé ke mobala ya ana alali ye mpe apekisi ye ke aloba vérité te mais na minute ndeko après avoir koluka conseil asala nini na émission na biso babengaki ye mpe mingi awuti kobenga ke azali vraiment très touché docteur ayebise ke aza na reta ya mobala yaya na ye mobala yaya alobi ke alongola zemi wana yaya na ya yeba te yo moni ndeni papa oyebi lisolo bien ngana tikelo maloba na bandeko bazola na biso de partout ba o babengaki ba yoka okala ba mona okala lolo ba yoka atanava o me ko pesa di kanisna concernant ndeko na biso petite sœur Dorcas papa o ya zali mwana ifasik ada na 3e graduat. Merci beaucoup frère Alvin, c'est vrai que ça fait très longtemps on est quand même à la voix céleste. Bonzambe na Bonzambe toujours hein. La présidente na mbote na bana so balandi bazolanda biso à travers le monde entier, c'est vrai que bazokanga juste na voix. Mais aujourd'hui c'est un problème très complexe. Moi ça m'a déjà touché dans l'histoire. Moi je pense que la étape où tout comme dans Alvin, laisse-moi d'abord te dire une vérité. Mobali wana non seulement là au terme de Mazando. Vous comprendre? Si c'était la concentrement bamoni balemo sina mobali et que bandimani bami le wele la bilamba basali makamna bango, ça pouvait être autre chose. Mais du fait que à droguer parce que c'est un viol. En propre terme il a violé parce que la femme l'a fait pas par son propre consentement. Donc à violer et après on violer à tuer encore Zélie. Moi je pense que c'est très méchant. C'est très méchant et ce n'est pas loin de la sorcellerie. Moi je pense que ce que je peux dire à cette chose, nous sommes chrétiens à vie. On dit si la déchouvoie céleste, on ne peut pas tout dire que votre namadé. J'ai mis et j'ai côté, on n'aurait jamais dit à cette fille d'avorter. Je crois que ma soeur n'ose même pas d'avorter. Si vraiment quelqu'un même d'avorter, moi je vais te dire tout simplement, première des choses à faire, c'est de parler à sa soeur, elle n'a pas de choix, Alvin. Elle ne l'a pas fait, la posa na ye, et ça pas d'autant de viola qui est. Donc moi je dirais, avant ma route, il y a les Français qui disent advient que pouvoir. Aïe dit sa soeur na ye, avec les scènes, à moins qu'il y ait ta petite soeur, avec la boule mobile. La soeur avec la boule mobile, qui va violer, qui va violer, à solo, va douga qui est, aïe dit sa soeur na ye, vérité, à bombarder. Parce qu'au fur et à mesure, à bomba. Ceux qui a bombé quelqu'un, et que mon condamné, avec le temps, à vivre le Mali, la soeur na ye, ça va encore créer des problèmes. Moi, je pense que c'est que d'abord la femme doit faire, avant d'ici soeur na ye, avant d'ici à la cour la sur Bazali, à l'objet vérité, à Betty Sen, Nengenini, Maramounion sur Elekaki. Et en dehors de ça, maintenant, aujourd'hui, on a compté à Mobali. Et moi, je pense même qu'on le donne des conditions pour que Azongoke soit en charge. Et ce qui a limité l'État d'Ali, moi je pense qu'elle peut tout expliquer, elle trouve un avocat. Sur un avocat, il y a beaucoup de centres d'avocats qui prennent des gens en charge gratuitement. À l'outil, ils donnent les dossiers, comme ça, bah, ils vont ensemble, parce qu'on a déjà violé la ville. Et là, on s'en met à 2 personnes. Depuis ce moment-là, on a la petite soeur c'est mec qui a eu. Que ce sont des cas qui nous ne pouvons jamais. Sans qu'il m'a la différence à la victime, il y a des femmes tellement à la boulevard, tellement à la victoire, tellement à la bon marché, et il est allé là-bas. Ça, c'est semer le tout dans la famille. Et moi, je pense que la seule des choses qui fera troubler dans la famille, ils allaient que moi, on a avant la tête, avec la grande sœur Naye, a expliqué grande sœur Naye parce qu'il n'y a pas un autre mot, c'est du viol. Elle a été violée, qu'elle dise la vérité, qu'elle dise qu'elle en avait mis à Kokiko la vérité. C'est parmi les conseils que moi je ne peux jamais la donner à Kokiko la vérité. À Mobile, à
et laver. Mais on ne peut pas laver comme ça quelqu'un qui met des bêtises. À ça, il y a un peu et mon ami. Sauf que c'est un moment où ça fait ma fille, ou sous la gêne, alors on ne peut pas laisser quelqu'un à continuer à faire du mal. Moi je pense que ce que la fille doit d'abord faire, avec quelques membres de la famille, avec les grandes sœurs Naïe, à expliquer. Naïe dit que la première réaction à grande sœur on dit maté. Naïe dit que la première réaction on dit maté, mais la vérité finira toujours par triompher. Aïe, ça y est, vérité, c'est vrai que moi je suis Sopani parce qu'il n'y a pas le mois d'une voiture qui bureau, moi je suis Sopani. Mais moi je pense que la seule des choses à faire, alors la vérité, c'est qu'il y a aussi mal à la vie. Et le reste, je pense que ceux qui vont revenir dans l'État, ceux qui vont pas la bonne responsabilité, l'État, puis je pense que l'État pourra trancher. C'est un peu ça ma contribution à la vie. Mais papa n'a espérant. Est-ce que Moutouna, Baro n'est pas une de moi, c'était que depuis qu'on soit dans le bagité, pourquoi tant que Artoine Salamaki a Roselake a constaté mais quand il a habité ceux qui et comme il y a un mois déjà ceux qui 2 mois que a eu la vérité. De sa part, bon peut-être Alvin, on a beaucoup condamné le moment si mal à monter. Faut comprendre parce qu'il y a certaines femmes aussi. Parce que la plupart de la plupart de cas où on a besoin à travers une mission à la fin de la réalisation pour moi la moi je ne condamne pas directement la femme n'a qu'à réaliser mais non condamné parce qu'elle pouvait aussi avoir peur c'est ta grande soeur qui t'a invité à Kinshasa tu vois peut-être que là qui ou tu es dit que notre hôpital Campo a été peut-être comme il y a 1 mois. Moi je pense que c'est vrai que c'est une erreur, mais c'est une erreur qui n'est pas au premier degré. Vous comprendre, ce n'est pas une erreur au premier degré. Moi, si on ne sait pas ce que l'homme l'avait dit pour céder. D'ailleurs, tout le monde le bas a bongati, ça veut dire le bas a violé, sans comportement. Je pense que dans ce point-là, il y a mon addition que moi si il y a un mais moi si ce mec qui a en fait grande sœur on y matait du coup. On va reposer la même question pourquoi on met. Moi je pense que c'était juste la peur de ça qui est moi là, mais je crois qu'au-delà de ça, la seule chose qui peut la sauver, c'est de dire la vérité. Nous on est chrétiens, la Bible dit que la vérité c'est une force qui libère. Moi je pense que ceux qui ont la vérité, ça pourra encore l'arranger, mais le vrai problème n'est pas Mobali. Parce que je ne comprends pas pourquoi on a au monde ou la grande sœur à Ponzonale qui. Je pense que c'est ce qu'elle peut dans un premier temps faire. Mais moi, là, la route de Nalissois ville, peut-être que dans la première partie, dans l'interview de téléphone, général Stéobé Nanaï, Naya Pézat sous son face, comme ça, tous les catégories sur la route bien, et je pense qu'on pourrait éclaircir certaines choses. Merci beaucoup, on a espéré qu'à ce moment, on a Merci à vous. Merci. Là, bien aimé dans les seigneurs, tu as espérant qu'à son moment, Mayele bien aimé dans les seigneurs, et ils allaient vraiment passer la minute l'équinabiso d'Orcas, ils allaient vraiment toucher bien aimé, n'a-ba oignons tout, pour maintenant toujours au bien abisso, numéro nabiso zawana, numéro espérant et paysanna, beaucoup ko bien pour na bopé, ça likanis nabino, na makamo na niveau écomélie, bien aimé dans les seigneurs, et petite sœur, Azali Nazemi, ya Mobali ya grande sœur na bien aimé et Sengela Salanini na point oyo bien aimé dans les seigneurs à Salanini. En tout cas, Bolanda qui y est très bien la fois passée, Bobengabiso, numéro Nabiso, ils allaient vraiment afficher wana bien aimé dans les seigneurs et tous en a l'eau à Rolobate, Bonzambe, ma Bonzambe, Lola, et Foutabino, Nzama, Boto, Koye, sous soit un grand merci, na filo, Mokoya, Motema Bivens, de Homo de Pilon, maman Gisèle, Lukelo, Motema, et à papa Emmanuel, na Boston, na papa Nabiso, pasteur, Feza, Missia, et la bouche autorisée de l'éternel Nangamazirique, na sanité maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga na mpe na Suisse tika etenzama lola amona bino na nyonso to bozo sala amona mon réalisateur Jonathan Mukoya mwana mukeme mayele ebele bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana ngoto kolobaki nzama boy to kwaye lisusu wapi bye.